rememaka Vital Kamerhe alobi bato mingi basiliki Vital Kamerhe membre Union Sacrée, Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe toyebaki aza sima mokonzi mboka me koyoka ba déclaration na ye ezokende contre courant, c'est-à-dire que ye aza ko partager mes points de vue na président de la République te na ba Union Sacrée mais par contre Vital Kamerhe ye excusez aza ko partager mes points de vue na Senko, même point de vue na NCC, même point de vue na Joseph Kabila, même point de vue na Moïse Katumbi, même point de vue na ba Paul Kagame. Le camp ya dialogue nde souhait ya Vital Kamerhe photo kende kaka na dialogue national pour Vital Kamerhe ba accord ya Washington même ceux qui ont signé à Doha et remet ma solution c'est seule solution selon Vital Kamerhe il faut to kende na dialogue oyo ya Senko na SCC. Et surtout, il faut impliquer les chefs d'État africains et puis européens. Quand les Camerounais, les États-Unis, Qatar, pour les faux bateaux, nous sommes là. Ah, bon, bien on juger. Bon, le on est on est tout ça la cadre ya vivra verra. Dès na lo baraso ko monité ko dimate mais congolais mikolo on a ngaki na ibisa on de ko ngai. Comment d'abord congolais à bonne qualité le ko la baninga sala na bolingo ya Congo. Pe abande kona yo ba congolais. Tindika télévision, bienvenue bana monde entier ba congolais à bonne qualité. Toto libino boto parce que boza déjà est belé comme d'habitude pour na to solo la masolo talimbo canabiso République démocratique du Congo. Oui, ba dossier ezali tellement belé. Pour saler la bino wapi, tokotika o wapi. Nous c'est pourtant ezali ba information ezali censé tuer bisabino ba congolais à bonne qualité. Merci déjà na Junior Kapaya, merci na Refait qui sombe la grande équipe ya tindika bazali déjà wana po na bino bozo biso na mabota na bino totondi bino botondi tokoki ko bossa na tête tout toujours entouré na Nicolette moi si ya pembe na ebisi bino ke somo trop Tokoki Kobo Sanate, Tchacho Pipo de Madrid, comme d'habitude, il y a l'Andarabiso, avec justesse, et puis pourquoi pas, Mkolomana Mouboye, la vie n'angaï Tumba Kole chez Maman Laurence, sans oublier, grande sœur, Annie, na Canada, Annie Ngalula Yebi. Depuis Canada, aux Arabisso, donc aux Araraté, aux Awana, toujours fidèle, et Jean-Thomas Razadi, Dekoya, Cédric Kazadi, à l'Andarabiso. Religieusement, pardon, voilà pourquoi tous en essayons encore retrouver Bino News tout yo la tangi yo te na yo pe donc Hollande Arabiso plaisir de voilà talaka ozali très important et puis surtout ozali très nécessaire mais aussi na prophète Moïse Nyengele et le mona prophète Carlos Bazali déjà branché makambo balobaka mingeza en plein accomplissement chaque minute chaque fois donc ya on eza eloko motuya Basango, il y a solo tozana Basango. Papa Maurice Toko tozana Basango. Premier ministre belge Azalaki Mikolo Uto le Kawa Namboka Congo. Aye, boyebi que ba belge depuis conflit de son Rwanda, ba belge va démontrer combien bazana ngamba peuple congolais. Preuve année que relation na bango na Rwanda katana likolo ebso ba congolais. Alors le premier ministre belgique a qui ndenge bozo na déjà kapazo tele no ba photo. Aki okuta na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton mutu oyo aza na Congo pona ba mandaté mais kasi azali na Congo pona mission ya wana premier ministre belge na masolo ayaki nango ezaki vraiment que na retour na ye akomema miango mikakatano ya mampinga ya armée congolaise na masolo na ngam na bango ya Union européenne. Mais quand on convaincre parce que la minute où Sabino qui difficulté toi on a est que la plupart il y a des européens on est barasima ba tomboki M23 et en particulier il y a un pays là où ils ont comme on a puissant France yende azali à la base il y a même comme on a bon on a biloko ils ont patogé pour tambola c'est la France c'est la même politique qui pratique la maramba Ukraine na Russie même politique qu'ils ont pratiqué koto mais il y a ici au moins bon n'est pas ça qui dans le roi ban la classe c'est pas Donald Trump donc déjà coup de chapeau na Donald Trump ba congolais bo banga te nzambe azali na contrôle la possibilité nzambe na biso na lo ba nzambe ya biso azana contrôle la masolo
ezali mama Yohan était moto ko contredire nga depuis Bruxelles to pe sur mbote notre consistant de tous les jours. Vraiment merci pe na ba image au de l'Arabie so et sungara sous davantage. Donc mama Yohan merci. Tozali wana concernant ba belge donc milicho to sepela bango bazana elle na biso. Alekaki na nzela Brazzaville akoti na nzela ya Congo akutani na chef de l'État mais avant kutana chef de l'État akutana ki pe na président assemblée Vital Kamerhe memara Vital Kamerhe a lobby. Batu mingi basiliki Vital Kamerhe membre ya Union Sacrée, Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe toyebaki aza sima mokonzi ya mboka meko yoka ba déclaration na ye ezokende contre-courant, c'est-à-dire que ye aza ko partager mes points de vue na président de la République te na ba Union Sacrée te, mais par contre Vital Kamerhe ye excuse aza ko partager mes points de vue na Senko, même point de vue na SCC, même point de vue na Joseph Kabila, même point de vue na Moïse Katumbi, même point de vue na ba Paul Kagame. Le camp ya dialogue nde souhait ya Vital Kamerhe photo que ndeka na dialogue national pour Vital Kamerhe ba accord ya Washington même ceux qui te signé à Doha et remet ma solution c'est seule solution selon Vital Kamerhe il faut que na dialogue oyo ya Senko na SCC. Et surtout, il faut impliquer le chef d'État africain et puis européen. Bah, quand les Camerounais, ils ont les Camerounais, ils ont les États-Unis, Qatar, Yémoko, pour les faux bateaux, ils ont les Bazalana. Ah, bon, bien, on va juger. Bon, le bien, on est ni. Bon, tout va, on est ni. Tout ça, la cadre, il vivra, verra. Dès qu'on a le barasso, on monite, qu'on dit, mais Congolais, Mikolo, on a dit, on a dit, on a dit, comment d'abord Congolais à bonne qualité, le Kola Baninga, Zalana, Bolingo, ya Congo. Pe ya bande konayo ba congolais. Dossier procès Kabila. Nebsa Kabino bato bananaranga avec modestie na humilité. Ba funda ki procès bande sika ba kabiliste belé ba rwandais ba tutu ba ya bomoni. Ba bala ba Kabila za rwandais. Devant justice ba reconnaître que Kabila za congolais. Ministère public ou de mo reconnaître. Même surtout prévenir Kabino que tout au long ya procès oyo likambo ya usurpation ya identité kobima ebimite ebimite yango nde mikolo oyo kuna na procès esalira jemain nakotia na bino ba image tout à l'heure mais ça neloko moko ngai esepelisi ngai ya un avocat qui a dit que na biloko nyonso Joseph Kabila asali na Congo ba préjudice nyonso Joseph Kabila asali na Congo il doit nous le payer et quel est le frais à payer il doit nous payer au moins 24 milliards de dollars. Oh, Joseph Kabila, Fafuta, Nandenge, Ayana Congo comme Rwandais, a utilisé fausse identité, a s'accaparer dans comme la famille Kabila, va fabriquer les mamas, va monter biloko tout pour Azala présent pendant 18 ans. So ba Congolais, un Rwandais nous a dirigé pendant 18 ans, mais c'est toi naïf, toi bon, on pouvait faire quoi devant les armes? Mais moment où on traité de Cameroun, on les a pas mentir. Bon ridiculiser mboka bokitsa mboka tala bavoka o tokase ba bisaso ba kamini bazima ka bato balobaka balabala yango ba yango ko yokisa justice soni bo justice yango justice ni justice militaire biso zotala kaka ba image ezoya likambo mususu ya munena wa ezali que makambo oyo ba M23 ba uti ko boma bato plus de 143 civils tués sommairement en tout cas bibembe musu ba limusi musu ba bwaki na mai mais et puis si Donald Trump colère, dès que tout le vendredi, réunion d'urgence les a convoqué pour la massacre. On a que résolution ya bimakuna, ba terroriste ça solo ba bombi et puis et en travers ba moko ba projet tout bazana ngo na masolo na biso. Ça se voit déjà na ndenge naza komone les ndenge naza komone la makambo ba congolais. Na ndenge bo tenir nga rigueur trop te mais ali façon na zo mone la. Et ko ya bon mais congolais moko pa le biboy. Alobi ah mais tant Goma, Bukavu et Koyaka, ma convocation sous biloko moko ndenge wana impact nango lelo ezanini. En fait, bon mon akabino moko tant président Donald Trump ya États-Unis a bengsaki quelques présidents africains avant na bango solo na bango ba tebele internautes y compris so ba congolais to critiquer to bi tala ndenge a traité ba africain ba fa ko ba na classe na ye boyete heureusement pour nous notre président Félix Tshisekedi akendaki na yete. Sinon, tembele to baby to poli. Ça, ça me créer ba président wana. Mais na moni, ba tout puissant, ba président ba Union européenne, ba Macron consort.
ba traiter le cours ba africain kuto yaki bien ba va ti ba on na couloir le roi ba na classe suka na yango tala ndenge a humilier bango ayambi Zelensky ye moko Donald Trump aye ko yamba Zelensky na tiela kabino image mais bango azo tia mona moi ça yamba bango ba vanti bango na salle d'attente ba vana ko bana mo ba zela monsieur Akota et puis on va dire bango se moquer da bango chaque fois tout bango ba question alors se moquer da moko na moko waouh waouh bozaki pressé tant wa bengisi Poutine na Alaska Poutine a été mais ceux qui comme ça tu de Trump kaza na ngambu na biso ba Rwandais ba pro Kabila ba osilika ba ko digérer ngote na miso de na lo baboye parti ensemble wana o ba otaki ko sala conclave na bona ba fangi diongo ba kutani ba kangi ba photo ba sali boye masolo ezali so moni mikolo ezwa ko yawa ba suspendre pe partout na ba dissoudre ngo boka moté au Sibir même sori ya FCC na PPRD d'ailleurs secrétaire général na bango déjà convoqué et pas Jacquemaine Chabana qui a déjà répondre tous c'est la suite nini ba kopesa bango ndenge ba s'expliquer wana mais avant na bana rotier la bilo ba image parce que na deux images oyo boko tala makambo leka ya liboso boko landa procès à Joseph Kabila mais ya mibale ezali réforme ezali na la police na minute oyo na likambo etali bambouteillage heureusement biso toloba ngo tongo tolobaka ke désordre nyonso bomonaka na Congo désordre nyonso bomonaka na Kinshasa bato baza la base na bango ezali ba militaire na ba policier parce que bazaka na promesse ferme la plupart ba supérieur na bango comme quoi Kabila roya ozonga na pouvoir vous devez saboter tout ce que Fachi fait et lelo boyoka commandant ya ville ya Kinshasa misu basi balanda on ba TikTok commandant ya ville ya Kinshasa zolobela bango en plein parade que soki embouteillage ezalaka biso mais eza bino moko boza la base pe azo suspendre ba commandant mususu sur place la parade bokolanda yango ngana kotina bino intégralité wana bolanda boyoka et puis ba brèves interventions il y a ministre intérieur Jacquemaine Chabani aza kobima pe wana mais continuité ma parade c'est le commandant de la ville de Kinshasa mutaza ko sala musala na ye juste pour ngana la sabino teke bomona makambo sala mais nani ngana la sabino bo comprendre que c'est comme ça que le pays a été détruit moni mutoala ti teni oka sa yo sala le ekolo ayo sala musala l'état mais aye ba faire privé na ba promesse ba pesa ngo mona bambouteillage zo wumela mais ba roulage ba tonde belé la Carrefour mo boye mutono o azo fuye mbongo makelemba o azo fuye mbongo muto chaka ibisika wana donc okoka kutuna ye moko commandant de la ville azolo baki na teyo na lembi lokolo limoka te allez oza suspendi kingani zo ba dio bazo ba place et puis so ba kokiti to kena bongo voilà donc autorité à l'état détruit nanko na ba service baza censé ko talisa to ko ndingisa autorité à l'état wana est-ce que ça la ramène ce qui te le dit to baka bato oh te bino kaka boy bino kaka Kabila mais Kabila nous a piégé avec les Rwandais pourquoi ba congolais bobo ya kondima toza na bino na kamoko précis James Kabarebe salama na moi makasi mukili momemona il a été chef d'état-major général dans Congo azongi Rwanda comme chef d'état-major général eza mode na ba opéraka mais éviter pourquoi ceux qui tozo ba Kabila za Rwandais qui a dirigé biso na cadre wana ça dérange les autres. Il y a des Congolais qui ne veulent pas qu'on dise la vérité mais qu'on travaille rien que sur le mensonge peut un avantage na bango à l'avance ba inisaka bango déjà ba kasaye ba inisaka bango ba luba ba inisaka bango déjà ba toi IDPS tout ce que l'UDPS fait tout ce que le président de la République a osala ezaka kamabe et vous est-ce que zalaka IDPS ba fondateur bazalaki na messe na Mukwantombolo malheureusement toi na image te bondimi te les na Sainte-Anne tout le monde était là tout les Kabouya les Deo tous les Kasik bazalaki wana et les kagi nango mais ceux qui ont vu ma photo dans la prochaine édition de la bino alors on a zo tanga makambo le kana doa na minute na makambo le kana doa comme na suka mais pour votre information moi bimaki bomona ka ba le M23 fois dirigé pendant 5 ans ba dirigé est kuna ba 50% ba contre le to bokani to le ba na mino mingi ezali manipulation mingi ezali makambo ya lokuta mais ba tebele ba kwa yaki na bisote batubeli bandimeli biso te bon ezaki na normal mais na suka awa Qatar ye moko abimi donc lelo ndenge tolo babwe kuna pesa benda bika bona nini ba pesa ki chaque partie ba étudier accord au Qatar proposaki
na moya lelo ndenge na yebisa bino boye M23 ba rejetaki oyo Qatar apesaki bango biso pe to rejeter oyo biso pe Qatar apesi biso mais toza wana photo solo la photo yo kana photo bongisa mais biso to zalaki na nini parce que ndenge na yokeli awa selon de konangai Bernard Tishimbi quelque part ndenge na moleli na ndenge na yokeli ye pona ye biso makambo biso to tiaki yango ndeza motu ya par exemple boyoka selon biso eza boye d'abord on vous a laissé entendre que oh là là je suis on vous a laissé entendre que ba M23 ba kobima susu te mais fait en négociation ya Qatar selon Bernard Tshimbi bimi ya liboso oyo biso to exiger na kati accord selon parti congolais tolobi boye et balobi déjà et vous allez exaucer yoka le désengagement c'est-à-dire le retrait du Rwanda na kati mboka na biso c'est-à-dire que ba force armée rwandaise RDF M23 FC retrait na bango des premières conditions. Deuxième condition, désormais les FDLR sont désormais considérés comme une menace insignifiante et résiduelle puisqu'ils sont au jour d'aujourd'hui moins de 1500 personnes vieillissantes, femmes et enfants et consorts et leurs dépendants. Et depuis 2012, Bazabongo, ils n'ont jamais entrepris une quelconque action contre les Rwandais. Et puis, en dehors de Bongo, ils n'ont jamais entrepris une action quelconque contre les Rwandais. Et Bazali une intention de retourner dans leur pays d'origine où ils allaient Rwanda. Yami Balé, pardon, Yami Sato plutôt. Le CISA exige la dissolution du M23 FC qui ne devrait même pas se transformer en un mouvement politique. 4. Pas de message brassage, encore moins exigence quelconque où les criminels du M23 AFC se retrouveront autour d'une table avec les autorités souveraines de la République démocratique du Congo. 5. Refus catégorique d'une gestion des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Ça ne s'est jamais passé nulle part au monde. 6. Refus catégorique de l'imposition par les armes d'un quelconque fédéralisme par les armes, un projet funeste qui porte gravement atteinte à la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. 7. Le Rwanda est désormais garant des diverses dérives quelconques qui surviendront dans la province de l'Est, imputable au mouvement terroriste du M23 FC. Donc, on a répondre 7. Le Rwanda est désormais garant des Le Rwanda est désormais garant des dérives quelconques qui surviendront dans les provinces de l'Est imputables au mouvement terroriste du M23 AFC. Et puis, il y a Souka, levé du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'être exaucé. Voilà, vous comprendre que position, Léon Mouzadi, refait Mayayos, Philippe Moussangla et Mamayoane. Donc, position, Nabiso Yangwana. Alors, la concession fait ça la management tout beau tiko yokawana. Wa ba Rwanda pe boyoka kinenge ba exige ki ba diriger kuna ba libérer ba président soki ndenge biloko eze belé wana. Mais na yebisi bino ke makambo o ba uti ko sala na batu na bango na terre kuna na est. Biloko ebele ba aluka wana na moni ba kozonga soute puis batu ba ko panza na batu ba ko panyanya. Mais na minute bondi belanga na nte parce que bo moni te bo ko ndenge nini. Alors, tolanda nous quelques images d'avocats de la République face à procès à Joseph Kabila ndenge le kaki mukolo alobi. Toujours il y a quelques extraits. Boka ndenge zaki kolera. Bilo bo sala bilo analyse bilo batu bolanda qui était bien sûr parce que zaki en direct il y a RTNC. Pour mikolo bazo tiango na RTNC mais yo zo ki libakoté à travers Saint Thomas ndenge na lobaka soko monite ko limate landa bongo tokutana juste après réaction à maître Kabengele et puis
Maître Richard Bondo. Baromi balé on anano, ba tche biloko, ba kotisi biloko. Biloko eze bime belé. Parce que ba foké ça ba Joseph Kabila on est na tout la fois passé. Ana ba to bundela été, ana ba batambolela été na banzela. Est-ce que biloko belé zo bima. Mais là non on to kutana après. C'est parti. Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme. Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien. Vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila. Et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique. Prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration, c'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative. Nous disons que se connaissant rwandais, et ça sera démontré par Maître Dimouine et Maître Kabengela, mais pour se faire congolais, on a créé même sa mère ici. Et c'est comme ça que nous l'avons connu comme fils de Moussé. Mais celui que vous jugez, parce qu'il a aimé ce pseudonyme, et quand même Yasser Arafat meurt, il est enterré, pas comme Mohamed, tout le nom de sa naissance là, très long, mais il est enterré comme Yasser Arafat, son pseudonyme, qui n'est pas son vrai nom de naissance. La même chose,
quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme-là, de Joseph Kabila, c'est lui le prévenu qui, quand bien même il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Maintenant, quand la chute de Goma arrive et Bukavu, lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime. Les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. Et c'est pour cela que l'auditeur général le défère devant votre autre. Est-ce que vous êtes son juge légal? Procès Kabila wana ndenge bokolanda ba Congolais ya monde entier bozali partout bozali repanzana biso tutuni obe motuna ekosuka ndenge ni babuso barubi loko yo tiseke dami chumulela ye moko libulu pour que pour tango zalate akomona ba procès na ye parce que boki wana ndenge bakatumba mwa ke bakufa na Kigali ndenge ba Jacques Mbadu bakufa na Kingakati yaka makamutoko ka yaka ba révélation ngape na meka ko expliquer bino loko mettre ka bengela loba na ye barate biso tradition na botaka mapasa mais mapasa ngo kombo na yo ya lipasa mutoko banana oya papa e singa mais oya biso ba mapasa omi balenga na kama kaka Jeannette Kabila na Joseph Kabila mais ki mapasa nango ba bomba ngo oyo kabange o kyungu eyo kanakati fale bazana na bango Joseph Kabange Kabila na Jeannette Kyungu Kabila eninga kezo forme tolo bakebake nango mabeba bebisi batebele baboyi ko kabiso. Mais tout le commandant à la police a vu de Kinshasa en pleine parade. Bon, tout Kabonabiso Nabino. Merci. Un grand tracasseur. Que vous circulez sur le boulevard Lumumba, que vous êtes dans l'ancien district de la Tchangou, dans certaines de nos communes de la Tchangou, vous réalisez facilement que l'autorité de l'État est inexistante. Nous avons des commandants de police, des commissaires de police, je m'excuse, qui représentent la force de l'autorité de l'État. Les 4 commandants groupes SR ici devant moi. Tout le monde devant moi. Dis-moi, Massa, Yakawa. Le corps à liste et mon unité. Kobanda Sikao. Les 4 commandants groupe CPSR suspendus leurs fonctions. Jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes là devant moi. On commence par ici. C'est une négligence. Vous n'avez pas compris qu'il faut travailler. Je vous ferai travailler. Parce que moi, je me suis substitué au lieu place de l'élément de la PCR. Nasaka na balabala ngai. Namona kamene bosi. Ezala ro côté. Carrefour mon côté. Oh ngani identité de fidèle ça ça de mon azalao. Zela bole ka leka ki ngona yebi. C'est vous qui ne voulez pas ce que embouteiller c'est mboka oyo. Ceux qui veulent que ça que ça ngo, il y a que sila. Lobi na zaki na kuna le kuna na suka mboka. Zele kangama ki 10 minutes na ngai funga. C'est que biso na bino to sala musate. Pona ngo ba commandant boko pema ba jola bino ba sala misala na tane to okende.
soki bongi pete bakomanda bopemi na tia bato mosusu soki bino bakomanda ya Carrefour soki bino bakomanda ya baintercession bino bakomanda boza na balabala boza koyoka te tokobongola yango naza prêt pour la révolution par les embouteillages c'est nous les auteurs po boyebi ke soki oza na balabala agent qualifié okopesa injonction ijaja koyoka mais soki yo osani mosala na yo ya korégule circulation nakopesa mosala na bato ya GMI officiellement commandant GMI ezalaki institution permanente chaque Congo doit appuyer la PCR na bazone ya responsabilité na bino bamarché pirate ezala lisusu te bato nyonso baoteka na balabala leta balabala ezali wenze te kobeta te kobotela te yebisa mama longola biloko na balabala akolongola boyebi ya limite ozwi place wana osali yango kisi opesi na corruption okomi wana. Je connais les gens qui travaillent, les gens que moi je vois sur la route quand je marche. Yo Franco ça comme ça ni. Ah? Aux gens fonctionnent du coup n'a pas le bino. Il y a place ni. Il y a Royal là. Il y a un commandant musu na mura balabala yo, il y a côté les morts. De ça que bungu la encore siko, les pères ça comme ça ni. Et qui place wana? Titulaire un grand tracasseur. Na exposé le polaire va comme bien siko. Yo mara longwa nan. Longwa. Yo penza longwa, yo penza na tiki yo tika penza. Yo komona. Namona ka hote na musala. Namona ka hote. Namona ka yena kimbuta. Farceur ya kasima. Raoul. Namona ka Raoul na quartier 1. Lebina ba komona bango. Yo namona ka hote. Yo nde pina ya kali bosi pamono pina ye pina lungwe wana pina lungwe okine jemi kini wana kini kuna yaka namona ka hote luga wana kine jemi ngwana ajena mi bosala wana majoro yaka président Marji oui on a jemi oui moi je j'ai gelé oui changer à vous autres data à vous autres mon général. C'est là. Aurel, azoya kuna soko na ki afuki yo kangami. Azonga na mulongo. Sanoki naza tante na parade sanoki. On a changé de moins. A komi komala kuna na GMI, yo kele kota kuna na PCR. Osembola kuna embouteillage na yo ka susu na secteur na bino kuna te. Comment na GMI changer. Je le connais comme Yabino Libela. Kotawan. P1. Salanga remerciement. Salanga remerciement balamoko. Guide à droite. Au combien adjoint à Mouto. Au combien adjoint à Mouto. Nani colonel. Major d'adjoint. Et bandi bongo libela bongi sango. Ici à peine adjoint. Da goyi. Tigala wana. Oh za inaptu commandement. Autikala wana luka jom su chawana luka joyo muna volontaire chawana kosala sentimentaire na GMI to changer yango konan ok tu restes là toi là tu restes là. Toi, tu restes là. Kota, suspendu. Kandawa. Manda bazali boso nanga obozo mona.
Na bandi côté, ça fait 3 mois. Tika brutalité. Tika menace. Tika convexer population. Mais le commandant de groupe mobile d'intervention, c'est comme si... Matondo, Balandia, Tindika, merci, Bouzalaki Bele, merci, na Junior Kapaya, merci, na Rifé Kisombe, merci, na Nicolette et moi, si à Pembe, merci, na Maman Laurence, si à Venanga et Rifé Tumbarolecha. Et pourquoi pas, c'est lui qu'on appelle Tchacho Pipo de Madrid, Jean-Thomas Kazadi, Cédric Kazadi, Bouzalaki Bele, Papa Maurice Toko, base dans les États-Unis, vous avez pour Rolanda Bisso plaisir de vous Bolingo ya Congo na ba Congolais toujours et puis tout mon très prochainement la même chaîne la même heure kolaba telebino abatela pe mabota na bino ebi kira kangi bino lelo tamulai penza ezaki po bolia botonda en tout cas dimanche kozanga te poto beta susu ba révélation susu ezali ebele bye